na koti na motema ya pasteur Walesa na lembise motema pour Kassim Banzela lende po ba ki lende oyeba na ngai na koti pina motema na moye lende yepa na ngai réalité ajuma problème moko do na mekaki a bilo na ngeza no makasi Walesa pazo ki ne pas edingwe pour je ba kisi me ba kisi na ngai na kopesa mututi na zana paquet ba conteneur wa conteneur na kotika yango te botala oyo ngana inazo sala te likola ring pour ngana tana sala kama likola ring na yeba kenza mbazali pour musubo ko ka bokono kuma na lola bomoni lingwe na lola ngai loko kisi zelo kwa bloko kolia soki dimanche na mone soki chaque jour na télémi ya on est problème Nathalie kisi na ngai te ezali problème. Na yokili yangwana na salaki lettre na kotika na parquet na retirer dossier tika na continuer maman pardon tana tiki dossier na retirer de dossier wale sandima kiteke ngana limbisi ayipona ndima ke olimbisi ngai est-ce okoki koya na église na ngai bato bamona ngana bina koki koboya tina koyo kaliloba ya Nzambe sungana bakina bebisa lokumu ya mosala ya Nzambe na ba secret mosusu na oza na motema na ngai bato nyonso bakokamwa yango mais na sengi pardon totika dossier wana na sina limbisi mpe na koki kozongana likambo na lisu te. Afuti combien? Nani? Walesa afuti nkedoko moko te. Meme un front na ko polele apesi nga meme un front te na ko bango polele po Gisèle bagango bien mingi bakosala commerce na kombo na ngai ajukisa tina se akamati ma bible atina likolo bino moni ke pasteur na ya solo orke na se kuna likambo yali papa totika likambo Babi c'est vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centre bête to senga ko lycée to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni Nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko wa mboka bino bomona Nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi Nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi Nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi. Merci donc tozo zwaka mapamboli quoi avec papa Charles ebisa bino yo mutoko mekala bomoko wa mboka ozo maladi nini alors yo ko yina bango il faut bela guate si te zaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort salamu salezo mona na bomoko ya mboka international toujours bomoko ya mboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. Là on est sur 3 fois W bomoko ya mboka hein venanga Patrick Momo akena biso na océan balobi venanga Patrick Momo digital akena biso na océan na se ya mai il faut zakana na soupe pour no bima no masolo kitoko sita gaillard yo confirmation na Scandinavie donc so bolingi bomona ka ba jeune ba player Suède ba nyoso ya mboka oyo donc na 3 fois W bomoko ya mboka hein venanga digital na leli venanga digital Momo Patrick masolo akena biso likolo meto dini la kati ya océan ayeko changer masolo na Scandinavie balobi site da matos ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ça donc on a pesi mote pas movo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi ça digital Momo il n'y a pas D il n'y a pas 3 il n'y a pas photo il n'y a pas match digital Momo le caméraman plus suspect pour y tu vas le loter oh finalement biso tu vas le loter tu vas on a kalaï binga bien la papa donc alors la papa nangai na pesi bina merci bon na pesi au moins en moko to na site ka moko bomoko ya mboka donc so côté na site on a information vous comprenez bato nga ba site n'était mais na minute yo nazo na ndako na moko ya mboka.com 3W
Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Bonjour. Nayokili yango wana nasalaki lettre nakotika na parquet na retirer dossier tika na continuer mama pardon tana tiki dossier na retirer de dossier wale sandimaki teke nga na limbisi ayipona ndimaki olimbisi ngai ese okoki koya na église na ngai bato bamona nga na bina koki koboya tina koyoka liloba ya Nzambe sunga na bakina bebisa lokumu ya mosala ya Nzambe nakoloba secret mosusu oyo eza na motema na ngai bato nyonso bakokamwa yango me nasengi pardon totika dossier wana nasi nalimbisi ye mpe nakoki kozonga na likambo na lisu te. Afuti yo combien? Nani? Walesa. Afuti ngeloko moko te. Meme un front nakoloba yango polele apesi nga meme un front te nakoloba yango polele. Voilà, mbote na bino ba internet nyonso ba o balinga olanda www.bomokoyamboka nazongi nanga après malade nazongi neka yedi ya biki bo comprendre déjà na invité nanga lelo. Merci na bandeko nyonso ba pezo vraiment souci robenga biso to bongisa Yvonne côté bana to sepela kité en tout cas Yvonne abongisi tara le bel échanger mbamo nasi na bongisi. Merci na tonton Patrick Momo ba bibos na biso sayo to kufi donc www.bomokoyamboka oyo wenze tambola ke bana fausse information mama kambia le barabe oyo wenze tambola ke bana fausse information parce que la vraie information to dara na awa na boka ndobo kombo changer te zara ya ngwana émission ndenge boyebi mais nazanga mote nazana invité nanga o bomona nga déjà na ye boyoki déjà ko bolende na lobine bandeli na pesa yembote ya boni yo mama naza malamu tout na pesa yo pembote ya dinamoni santé c'est bon nakomi kitoko pepele nakomi kitoko ko tuna tina tuninga po ba misusu peut-être ba mono nenga na mono bete mais na sepeli boni kasi naza malamu ya solo penza ça peut bien ya to dena souci makasi est-ce que dit mobika po émission to sala ki ozotala mama kasi tisiko bato bazotuna babenga lisusu Yvonne zonga nanu tomoni yedi ya comme évangéliste or l'émission na confirmer nga ke azala ninga azalaka yango ya solo ya lokuta te naza évangéliste te yo comme évangéliste mais bino bakango bien que ya libéo bien que passer la koyiko ya kamati kisa tina se pour Jésus bakango bien mingi bakusala commerce na kombo na ngai adju kisa tina se akamati ma bible atina likolo mimi moni ke pasteur ya solo or ke na se kuna likambo ya li papa totika likambo mama na sengo pardon totika likambo walisa po episaka non ezala ki vraiment actualité fallait to yiba to za na assurance pour solinga yo ka sangwa balabala te mais bisibino ko mapenda na surtout on a munoko na mais bisibino clair soki na kotika bakisi ngana na kotika pa bana nga bana poto pa maître Pablo na maki na petit makiliba makiliba na pesi mbote na Belgique na kopesa yango pour que wa apota ndimi nango nani makiliba mais fandi bata ngana soki fandi yango parce que on sala kachi tango sala kachi na lo bango bien kachi nyuso o sala kachi asimba kisi yango toujours ya ko ya idingwe lekana makasi ayeba kali kambo edimo so mona bisala kachi mama jeunesse ngo vandi wana kolinga yango te po mutune yego beba kolinga te mwana na sala kachi kolinga yango te tikanga mona sala kachi wana sensible ba kuruza biloko nyonso wana ngana yebiso vérité mais ba kachi ba bani nige ngana bunda kachi sans fétiche lela bundi lobia bundi lo kunyata bazona taywana azo bunda ka to la kali kola ringi te to la kali banda ouais le là non ouais biso c'est yokawa biso secret oh tant ba ni ngo ngana bunda 400 fétiche mais pour comment katiel basala ka cérémonie wana na ministère donné tout ça ka katiel ni tout cérémonie mais faut pas kata moto ya soso moto ko kuma katiel ba moto faut pas sala cérémonie so sala cérémonie te ko kuma katiel en tout cas bakacha ba wala na biso molimo mampe comme on y a ana Londres molimo mampe abi wana vie
aza ancien quartier wale sa yo ke la biso mawati ka ye di so ka kufa mi kufila ye mo maloba na loba na na confirmer ya maloba na ye di obi pasteur mo te na Londres Proverbe 30-30 te na yibite ba passer bala ke bele na bobo sola na epinda batinda ba passer bele na poto so na bi ke na tanga ba passer ata mi sa to boso na bon bien depuis obeli bango mo ba kwa infiliation edingwe pour que afunda pasteur ou adesa na lingo ba kumba pasteur na bikaki mais soupe ba dena sima bote na bino ba pasteur na pasteur à Kinshasa on va ça qui prière pour que edingwe azala bien nzamba yo qui prière na bino edingwe biki merci en tout cas pasteur il lié le ba bioté aboyi na problème abi nakoki koyeba ye o moko ka onga na tenkomo na comme les proverbes 30-30 nakoki koyeba ye comme nakoki pe koyeba te parce que bato no yina bakono yina ye pamba bato no yina ye pamba te o koyeba ka pamba zate ko yeba ke ya tinda ko na likam koyeba ka komo na yo yeba koyeba ye ka basoni ka futi na molangi Vraiment, continue tambola ke bana fausse information www.mokoyamboka Hervé Lola quand même na swag babisa yo m'a plein déjà Massimboti et Sikazali il a dit Obiki est-ce que Obiki totalement en tout cas naza bien kudu na fait du mois awana zobanda ba combat pour yango ali professionnel na fait du mois awa nazo banda ba komba ozala kuti ya mobima nanga siba tout botolo na senti yedi ka uti ko bela na age pe ya ko vana te ozala ya mobimba to marcher na le tumba azako yemba tisiko saka mukolo alikinga na age mazako yemba tisiko fala tikila bana mege on se tourne ba kachira ba kokolo na ngai na bananga Steve le de bundate pour abela ki makasi akuma i paralysé mais bango ba jugu ya kachipe na et pas ya koko edingwe États-Unis bango tous les catchers comme il faut jouer pouvoir et pas bah on est au cours biso que vraiment aucune information Hervé Lola donc edingo nzambi na ba maman son bien le côté to marcher na tala banda edingo zolo basuma kama carte na télévision est-ce que catch eza koloba et je me souhaite mais bovanda calme na zozong sa mouvement na katamboka yango ile ambiance na boka na milimo yedi abonisi na milimo basifika makasi yedi abeli donc bo renouveler siko ti ukela sopio mawati mo ya nina okela bin mambo ça bien te ça ni mambo ça na bakati wana ça tango zongi sa mamu na te mambo ça bien te papa pala to bunga na barabara na sala kandi pona ko sipesa bana mboka poloko nzamba lobi yango bien ke eloko bato bandimina se nzambe na likolo ndimi yango tanga na sala biloko na so bato bandimaka ngo tende bakota kombana ngai te même so kanisa ki lokwa nzamba bakati awa na Congo ko sa fierté na biso lelo na poto e dingwa ke poto babengani e pona kuna ole kisa bokasi ya biso ya bokoko na biso na poto to ko yeba nene ngoni to mona John Sina abundi na congolais za jaune omoni fédération kache la gate eza mambo dingo te kama dingo te sifika ka donc moto mo kana mbonga na bikani ni na benga ba John Sina baya ba iliki baya to ko bunda na bango menga kana mbongo na osala mo iba bango na www ba leki dingo bazala ba stream tout bazala antenne na télé chaîne na télévision bazala biloko nyonso orunga kote dingo na benga ba ondenge ni ce président république alingi akoyi ko beng same biso ke ya so ngana ke poto le baka pona bunda quelque combat na ya attention confiance note apparemment nan ye président akana confiance na tali kamoni na sûr akana confiance na kamoni ngana sala OK na amanda ka a ko lukito ko ya na ete
ngana kana luke to côté et là qui maloba ya pamba bato alobaki na ko na zuba ngwa président zoyoka yebi dingo ya mbongo ngana onge kange toko na oya na ye nanu to zele toko na ngai to vanda mesa moko na présidenté nanu pe na pesa président mbotete oyoki même premier ministre même banani na pesa motu babisa ngono te ondere na pesa motu mbotete tamuso bango babanga ka puissance ya edingwe bayibango beke so na côté akoko benda nga biloko na ngai nyonso ponga na rajete obenda sunde ni mutaina na RDC awa toleka bisoni bale toleki ngai na Mobutu bon toleki ngai na Mobutu kufina tikali ngai moko na lela kalika mongo mingi mama. Mais initié Moussouzoudé, bon, on a pas de musique, je vais avoir la place déjà. Bakokate. On peut avoir une condition makasi, bakokate. Il dit, perception bilan na yo depuis bandi 4 tililo. Bilan, ils ont dit. Bilan. Depuis au banda 4, c'est tout comme alors. Aux Unis. Les Unis. Évolution exacte. Na boti bana. Makamba kachi na somi ndako na kachi na somi tukana ngai na kachi bana nga batangi bakomite ba université na mbonga kachi mais comment possible ngana koboya kachi pour sa profession ngai mais mbongo zo bimate mbongo zo bimate bona fédération te ba ki parabino to ko tigano pe fédération ngai zali club nga moko tout va changer oyo musala o nga mona sala yali pour double mais na ministère ils allaient comme WW na poto tango bakani niveau W ezali bazana championnat tangela nga bakachiri na poto bajoka kachiri ni Afrique akana bune na championnat ya W elaga bango na bango basali kibe bino de bosala effort wana te okende verba to ça effort wana parce que tozangi moyen mama tozangi moyen ngana kende poto mutu mangela ki save ki c'est savant na masakuba kokara masakuba umune la ki plaisir ngabe na ki na mukona o na monna baninga boninga ni swatikaki les seuls ngamo na zonga kinanga na kinchosa babenga que dozonga babenga ninga na zonga na bi na kapena bezo pe ova na mboko telefone ba tangwana kabila kotisika na binda kontala nouveau président ngai oui na yena kuta na président ngai mais chance à kuta na président ezalaki te obanda ke sika baba na raté po yamba ba musicien ayamba ka ba musicien mais pas muta ba musicien ba mo lo ayamba ba mama o lo chote ayamba ka ba musicien ngana no ayamba ngate moko me mukolo nzambe ko beta motema nae nde président ko ayamba ngai ba moto no ta sunzamba sima mtema nala ndenge wana ka atukuta no ka mama kote mama tovanda totika voilà totika la biso yedi habito tika vraiment c'est comme ça toi qui malembe vraiment déjà dans cette émission tozi a dit à pied levé vraiment dans to landé quelque part par un beau cadre babi ando ya bomo kwa mboka bilenge zala kaka et si la raté zolanda biso ya dit bato ba lando na poto na kisa sa balanda ki bato bele ba benga ki na émission oui les kaki pedinga biso ayoki bien akundana kati ya moko ya Lubumbashi na mwarabu pour abetinga déjà 2 fois ngara mbari kambote ngasoko betinga yi na ba clair que wala sai lumba betinga yana ngasi ndinga botola central beto wanga na nanga sabo to cha sentirte kala wana tanga za champion du Congo to cha te champion du Congo na pardon mama nanga sinda na ma champion du Congo te yes champion du Congo ezali dingwe vice champion du Congo ezali Samson ya Kananga nanga Stéphane champion bango basala ba uti ko boto la inde sanzo kalati avant bela je crois na boto la ceinture ngoma to bunda kango wapi to bunda nanga Steve na imika to ko bunda stade Vélodrome nanga Stéphane nanga stade Vélodrome ngana bomba na bomba yango te yedi animé on lelo si on ta betinga na betinga dans mon abeti papa na etara nzambe Angelo abeti ko kata bata salion
Il qu'on a gagné encore déjà. Non. Quand on a le Lubumbashi. Kachar Lubumbashi a gagné ngaiko. Ce que je sais nga combat n'est pas. Ah mais ça la nga passe. Mais bata poto ba sepete ba billete. O bunana de ba fan na yo ba o balinga yo ba batalaki émission to salaki na. Bazana poto. Ba koyi ko sangisa mbongo ba melanga ta bato parce que ngala ngene ki poto ba to ba kini nike. Ah ozo bunga na mbongo. Biloko ya edingwe e koyi ko traverser mer te po e kota aona poto. Na le bige biloko nga e ko sala partout nga na koyala. Na simiza na kena poto. Na beti bango pe na biloko nga pe na simiza na zongena ya. Mama, oyo ngai. Bazana posa vino makasi babi edingwe akoko tika kachite. Edingwe ko tika kachite na koma siko mandia na barabara senga mbongo. Efuta rapeta. Hein? Tambo munabe boza l'autre. Ngai catch na le bien bien que catch futa kangai. Parce que na sombanda ku bana nga bake mwana nga. Yoka mwana nga ke poto jusqu'à présent na mituka ya cher. Na ozomona wapi? Na catch bango balingi ko bongsa balingi ko yeba ko bongsa vina bango te. Yana bavana na babani nige e futa kati me catch futa nga za materte. Bango bunda catch amateur nga bunda catch professionnel. Pour bien dimba ya kubundi pa na yo en tout cas il faut me salaire. So me salaire tenga na woyate. Af. Vraiment à vous nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Hein? To comme na suka vraiment edi bato ba ebi edingwe. Moto na ngenga biki déjà bazo mitu na edingwe. Est-ce que ko pesa ba koma bato ba kotala yo? Bato ba kotala ngai. Tango bela ke bano senga bambo na TV. Na félicité mingi Kibuka Raphaël, PDG à Senel, Ngobi la Gentini, Preza Imana, na député nani. Député Kombekim parce que souvent bon tu vas que souvent mais surtout Kibuka Raphaël a messi mbongo na ye beli pona mangaiti na moto modikimbe pona kota na scanner ba ko ba mo ba passe na ngai zolongba wapi ce qui papa na Kibuka Raphaël te ndemo ayiti mina osenga na bata poto so bo jiloko otinela Kibuka oyo te matinda Kibuka nga sako otanga bango po mabe batinda ke mbongo bakama ndo lobike bapesa ke ote bata poto tinda mbongo maintenant ça que émission ba ba te amoni bata poto atindela mbongo metanga na madi makasi mwana ibo ba kombo ya to bikate lekana na Western Union kende ko jabo mu tindi lekana poto kende ko jamu bati mais Kibuka Raphaël akimakingaite na ba passer mbongo farabo ko la famille na ye mais ça alors on a le biki na kotinda batapoto so je même instrument mosusu kotinda monsieur Kibuka pour asalaki mingi pona fanati pona idole na bino bano so balandio bako retenir nini pona edingwe abelaki abiki akomi bien ouais lingwa belaki na bango bien que na belaki tinda na kufaki mais na ba prière na bino na ba pasteur o ba samela ki pona ngai nzamba yo ki bino alobi na ngai ki edingbe ko kota na ndako te bimali banda na bimali banda pena okumisa mingi mwasi na ngai mama amisi kiseba asala ki nyoso pona nga parce que nazo suba na bilamba ko suba na za ko yate nazo force mingi akaka na ndima ki te ki tango sumo sana ko kimanga na hôpital. Mais na sali 45 jours d'hôpital yazola la kana mabeli nangai amoni tai ndakute ti akamatinga nanga nzambe asunga mwasi nangai na nyoso ola sala kipona ngai. Est-ce que dit mazali lo ba mo ya lo ba na fédération lelo pendant la fédération tous en la fédération parce que l'état qui penga iti na bango clair ce qui va wanga na balika na baba benga yo lo bana chaîne ki ngana saraki dinga fédération qui penga iti pena yana ba bango bege biso a fédération parce que sur la fédération ndeto que ba jeux olympique
tokende ba championnat national momoni tokende tobundanga biso na kati ya mboka awa pour fédération ezate mais na félicité ka bato bayali kosunga ngai na bapaster oyo bayali kosunga ngai même ye moto tozoswana na ye na fingaki ye apisaka nga mo epakola nasombakisi mabe namonaki wakomataki photo na ngai ya mabe wana abimisaki na internet yango esalaki nga mpasi mais na conseil ya bato nayoki yango eza na bapaster mosusu balobaki nini ke tokontinue kofunda walesa biso tokorenforce mais eza na bapaster mosusu balingaki te eza na bapaster mosusu balobaki continue kofunda walesa eza na bapaster mosusu bapesinga conseil babini ke tolingi te surtout bokilo na ngai papa kiseba na mwasi na ngai babi non kosala yango te nayokeli bango mpe natiki yango mama na juna vandi eyalaki esengo mingi lelo nzambe aye kosunga ngai mpe nabiki nabi botala oyo ngai nazosala te likolo ya ringi mpo ngai ntango nasala makambo na likolo ya ringi nayebaka ke nzambe azali mpo mosu bokonokomana na lola bomoni edingwe na lola mais dingwe akotineni parce que dingwe ayaki moto abakisi na mokili mais ndenge nini edingwe akomi na lola botika nzambe alobaka ngo benkene juge point tikanga mona juge ok mpo nzambe ntango ayalaki atikaki pouvoir na maboko ya moto moko te atikaki pouvoir neka na maboko ya jésus nga mpe nakotika pouvoir na ngai na maboko ya makidiba en tout cas makidiba topesi yo mbote esika ozali molandisi monene ya 3w pamba moko ya mboka surtout émission mboka ndombo yanga moko merci ya edi ndenge ondimaki invitation nanga nayebi ke à chaque façon nabengi yo soko bando yambanga boye bandosala biso te na bano yamba yo mawa tala mama ke to na problème nga na wale salobi pona ndima kolimbisi ngai yaka na église ngana kende église nga moko te na koti liboso na tongo na koti na pona ne to saka 1 heure du temps na koti atindi nga voiture na bina vya jeep na ngai to kende atindi voiture na ye eye kozwanga na ndako eye pe kozongisa ngai soki na baki na kokende te nga banini ke alimbisité mais ye pasa kosenga nini aya kotala nga na ndako ntango akotala na ndako bato babaka nini walesa ntango mosusu ake kozwa kisi epai edingwa mpo na yebango mpe na mitu ya bato mponge na mesana bapaster bazonga bagabon banigeria bazoya epai na nga mpona kozwa bakisi babaka nini walesa mpe azokende epai edingwe mpo kozwa bakisi me bakisi na ngai nakopesa mutu te naza na paquet bacontener bacontener nakotika yango te oyoki mpo bacontener na ngai eyali mpo na Pablo na pe mwana na ngai Makidiba nakotika yango Makidiba na ngambo na Belgique te foza na ngambo parce que solo nga na kofi ye muta kotika na mikumba nyonso ebosko ba o pesa nyonso wana oyebi kala nalobaki na bapaster nini tosala débat nga na bino na telefone ya Kutino paster boye koya baye kopesa ngai conseil babino kosala débat na basali ya nzambe eza mabe na yuki natangi oyebaki ke baza ya solo te eza na bapaster ya solo eza na bapaster ya lokuta oyoki eza na bapaster ya solo eza mpe na bapaster ya lokuta mais totalaka ndeni ya kosuka nzambe ye moko ayebi na kati ya bapaster wana nani aza kosalela ye na biso nyonso tokendeke na église tokende mpona kotala bapaster tokende nde mpona koyoka liloba ndenge ngai nakendeki epai ya walesa mpona koyoka liloba azali mosali ya nzambe ntango alobi na ye alobi na ngai ke edingwe eyaka na église na ngai atindeli nga mpe motuka na ngai na moye na ngai moko te ngai naza na Cherokee natiki voiture na ngai
na keti na église epai na ye tosololi bien bayamba nga kitoko on dirait que président de la république nde bayamba nga na église ya Walesa pakolomika nde bapia ete mokieka nde bapia ete moto apesaka ngai mwa moke mwasi ya Walesa alobi na pokwa oya na oyako na kotinda voiture eya kozwa yo pour que toluka restaurant moto kena kovanda nga mpe namekaki makambo na ngai soki Walesa neutralize ngai nakitisaki mbula yesu nakitisaki mbula mokolo yango yo mo moto betaki mbula moye tobima lisusu ezalaki te nakoti na motema ya paster Walesa nalembisi motema pour kasimba nzela lende apo abaki lende akoyeba na ngai nakoti mpe na motema na ye moye lende yepa na ngai eyali te ajuma ba problème moko do namekaki biloko nange eza nano makasi en tout cas yedi azoka esika omeka biloko na ye apres maladi tokomi na suka yedi pesa mbote na bato baotala yo napesi mbote na bana poto nyonso nabosani motu moko te napesi bango nyonso mbote boleki mingi mposo na bino tanga bakombo bokoloba nini ke etingwatanga o bolandi bolanda secret moko monene eza na kati mbe Walesa koloba te nga mpe na koloba te boyebani toyoki yango bien te micro neza mosika vraiment c'est comme eza na kati na interprete maloba ye eli alobi ye na paster Walesa koloba te tamosuna makambo nzambe yo bi secret te yaya yo bi secret biso tolobani akolakisanga secret ndeni bayebaka nzambe mambo eza mine donc okoti bolake bana fausse information tana esa no bolandanga bolingaka te bolandaka 3w pamba moko ya mboka awa bolingaka te tokomi na suka merci beaucoup bapeso baquestion mosusu na numéro babakisa numéro na bayebi yo kobenga ngai to bonosolonga na internet eza mabe te balanda bayebi merci beaucoup na Guilain de Valère ya nanga moko tikalika yo mo yaya Guilain de Valère na Suède merci na Hervé Lola quand même na biso ya swag DCLR Makasi Hervé Lola DCLR DG Maësi merci beaucoup na Dodo merci beaucoup na donc lelo vraiment équipe ezaki costaud donc libanda ya bomoko mboka ta la vie c'est la fin merci beaucoup na tonton Patrick Momo merci beaucoup na Edi nengo ndima ko invité na ngalelo mais jana tuna mo kia Yedi azane ka lelo Walesa invité kinga na église na isona kende te ngolo bani dingo zana te biso no so bigo zana mutu mabe uzaka bakisa to kete ngesa na lorote te bakisi na ngai ali pona ba spectacle na ngai mais mutima na ngai na biki nzamba sali na voye ko boya te kaya Walesa kuzi ya motema pembe ikisa banjelo nzambalo merci vraiment Edi ne nous a invité là merci na Papi Jessie na Londres merci na bandeko KDA 4 kitoko ya lelo sika to yambi Edi bandeko basungi biso makasi malgré moi kombo mais na kani kombo moko ya Dodo na Fanny donc na pisi bango mbote c'est la fin to kutani mbala sima kaka na ngai boka ndobo oye wenze tambola. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. À travailler, il faut respecter un peu ancien patron à bino donc ça donc il y a un petit mot pas balobi le prophète de la presse pour l'image balobi ça digital moment il n'y a pas D il n'y a pas toi il n'y a pas photo il n'y a pas match à travailler il faut respecter un peu ancien patron à bino donc parce que ngai loko kisi zelo kwa biloko kolia soki dimanche na mone soki chaque jour na télémi ya on est problème Nathalie kisi na ngai te ezali problème na yokili yango wana nasalaki lettre na kotika na parquet na retirer dossier tika na continuer mama pardon
tana tiki dossier na retiré de dossier wale sandima kiteke ngana limbisi aipona ndima ke o limbisi ngai ese okoki koya na église na ngai bato bamona ngana bina koki koboya tena koyo kaliloba ya nzambe sungana bakina bebisa lokumu ya mosala ya nzambe nakolo ba secret mosusu oyo eza na motema na ngai bato nyonso bakokamwa yango me nasengi pardon totika dossier wana nasina limbisi mpe nakoki kozongana likambo na lisu te afuti combien nani wale ça afuti ngeloko moko te meme infront nakoba yango polele apesinga meme infront te nakoloba yango polele po jésus alobaka yango bien mingi bakosala commerce na kombo na ngai ajwikisa tina se akamati ma bible atina likolo bino moni ke pasteur na ya solo orkena se kuna likambo yali papa totika likambo babi si bomona biso vraiment lelo vraiment tokuta bandaka no santo beta tosenga licence tosenga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya bakonzi nango awa siko digital ya solo Patrick Momo yekangi masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe soko mise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko mise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko mise misho bongo bino bosa wapi. Merci donc tozo zwaka mapamboli kwa nde papa Charles ayebisa bino yo muto komeka na bomoko mboka ozo maladi nini alors yo ko yina bango il faut bela guate si te zaka moko na kati ya Scandinavia bomoko ya mboka ya Patrick Momo vient na biso papa na biso to lela fort salamu zo mona na bomoko ya mboka international toujours bomoko ya mboka.com esimbami na moko digital momo yepe.com. Là on est sur 3 fois W bomoko ya mboka hein venanga Patrick Momo akena biso na océan balobi venanga Patrick Momo digital akena biso na océan na se ya mai il faut zaka na souffle pour no bima no masolo kitoko site ya gaillard et confirmation na Scandinavie donc so bolingi bomona ba jeune ba player Suède ba nyoso ya mboka oyo. Donc, na 3 fois W, bomoko ya mboka, venanga digital. Na leli, venanga digital, Momo Patrick, masolo, akena biso likolo, meto dini la kati ya océan. Aye ko changer masolo na Scandinavie, balobi site za matos. Ba travailler, il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ba travailler, il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc eza donc on a pesi mote pa yemo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi eza digital Momo il n'y a pas D il n'y a pas 3 il n'y a pas photo il n'y a pas match.